MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bodo certainement vous avez très bien la MIF. Oh bozo mona diacre Moïse qui yo fait la saga continue va vantir na besoba na ba faux église na ba faux frère na ba faux pasteur na ba ou ba ko infiltrer monde ya Nzambe christianisme église ya Nzambe ba chrétien o bozo mona je crois ba tobele bo moni poste ni partout so bo moni bo benga mbila comment est Moïse qui yo diacre na église la main de Dieu bandiko Moïse qui yo pardon na masina sans fil en gros c'est to pas azième ici dessert na église la main de Dieu akimi abana obima na mona pasteur na bango pasteur tango apprendre à gagner les mois na pekisi mwana a tie frère pression atiki mwana pasteur ndaki kolinga baser musu ake chasse na baser mususu ali tant que na baser mususu no wika bana basipende bazalaka bon de toutes les façons bato boye oui ba pété kaye pour salo ba ventire aniki deuxième na mbala moko tout la mwisi azaza de la minute ba maman nyo so église ba ça ba test à grossesse pour botala modèle azali diacre ya jeune ya beau gosse botala ila telina modèle a simbeli nkosa bien zela mino encore ba banzela mino ba série généralement il y aura sourire et l'ongeli memia net mutu solo net mwana nzamba solo nzokande oyoko na ebite na zangi même na ko moko pia c'est ça quand tu vas mbale akimi kola kongole mutu esala raté na moni na ba commentaire ba tumso bazo encourager ba le beza vrai noko aza un bon soldat parce que mibali pona bango ba bilora boye ils ont mambo malamu pona bango ba bilora boye ils ont mambo malamu akimi et ama mingi eza passé et so ba basiona ba majeur malheureusement et comme affaire civile hein bah ouais c'est gaz responsabilité parce que ça crime bah c'est gaz responsabilité bah c'est mais c'est tout le bail va peut-être ba mineur ndeta musu ba okangai ya ma ça passé na na pesa conseil na ba sœur en Christ hein to pe ba ba so beaucoup to ba église to pe beaucoup na ba église OK so mon frère na église surtout aza responsable tant on le responsable de aza responsabilité mon église aza ouvrier voilà hein aza ouvrier aza serviteur azali intercesseur aza moyembi aza diacre aza autolitoi que non ma sœur na sepela rayo on ne sait jamais na ligne un jour na bala yo so monique oza intéressé so oza no intéressé te wana c'est normal au boy na yo ate frère na intéressé mais so monique oza intéressé na frère wana et que bolingana betela passer na minoli solo so oza passer à sérieux betela li solo mais so oza passer à sérieux te alingara pe ba sera tchako pe miso wana nde et vous avez un problème et vous avez compliqué parce que attention frère on a ça sérieux donc risque ça peut même yo moko et libala wana esimbati mais ce passer na bino ça sérieux et ça très important oyebisaye donc ana on peut ça conseiller na bandeko basi nyonso osambela okena église frère moko na église surtout so aza responsable o a camarade département songolo et ka ocha olitoi alobi kalinga bala yo sola na pasteur ayeba surtout so ayebi ceux que ote pasteur ayeba de to muto ayeba il faut ça très attention fais très attention parce que so ça sérieux et ko déranger te pasteur ayeba pasteur azani tu papa na église
normalement, c'est à lui de vous encadrer. Mais soit que frère, on a comme les gens qui n'ont pas bloqué au monde, passer à Ebanam, Tezana, Plikambabiso, ça, très attention. Soit au monde qui est bobo, libo gérant pendant un temps, Mouto Ebanam, Zape Maele, Kokepe Sanzoto. Et pour nous, malgré vos sambela, mais bateau soif, bateau nzoto. Après l'hôpital, on sait, mais au côté comme non, bah frère, bateau l'okuta. Ah, bozala Maele. Que l'on peut sans autre kunate. So bon mon gérant on a battre problème te. Kokepe sans autre terre. Bon c'est la team Kolboro monake bon informé. Hein? Parce que l'aventure na ba église ezala trop. Ezala trop. Anzamba lola ya maminge. Eza pas ce que Dieu nous aide. Na minute aza okima bana basi batikana na bazemi. Batikana na bazemi. Et muto il faut dénoncer de so bon moni il faut belela ye. Ba yebi kota kimite to pe kota keite. Papa mo akomeli ngai na TikTok. Na ye ana pesa sango oyo na profiter kana video oyo et na bana go vérifier. Et ndeko mo atindeli ngai message. Do bat bazana njili na quartier 7. Et na Sainte-Thérèse, so ozana ba précision, to ba détail et information oyo bokomela ngai inbox, il faut dénoncer de tels gens et mondeko mo akomeli nga bon sauf que tant on a eu se connecter azai sous connecté. Et les gens dans le quartier 7, dans Sainte-Thérèse, pasteur Abimana, maman na mwana. Mwana 14 ans, s'il vous plaît, il y a 14 ans. Mwana s'est retrouvé dans Zemi, église Panzani, pasteur Akimi. Pasteur Akimi, ce que Babylon on était à Baboy. Bandego. So bozana photo pasteur on a combo na e contacter ngai à mata miniature. Hein? Donc aza criminel parce que moi on a 14 ans. Aza moto il faut bakangai. Et les gens njili et bando ki bazo sala mambando ki bazo sala. Au moni bato boy. Aza même pas pasteur, a même pas moto benga pasteur. Parce que oh, ils ont même pas faiblesse. Ça c'est la sorcellerie. Et ils ont pire sorcellerie, ils ont pire. Il y a ressemblate. Au bimana mama, ok bimana mwana. Et au suki ka wanate, au tchesu mwana ngozemi et puis après au kimi. C'est ça. Yaya. Anzambe. Bino metboy na rolinga ba pasteur est plus grave. Tamsu ana mwasi. Déjà pasteur azana mwasi na église. So zo chao lito na logique rolinga ete. Rolingete, olinge na ndene. Pasteur na yo azana mwasi na bana. A olinge ndene. Na habité hein. Que Dieu nous aide. Mambo tozoloba. Na habité et la famille, tous en concert le 21. Tous en concert le 21. Na Wood Green. Na Papa Deningonde. Na salle Dominion Sainte Bande Bobi Salwana. Et Kozangate. Boeto Kumisa Nzambe. Ba occasion, ba opportunité, ba moment, bo ils la ratroter. Profitez-en. Et venez. To Kumisa Nzambe longo. Moi-même, je serai là la gardienne du temple. Donc voilà. Abonnez-vous la famille. Na chaîne YouTube ya frère Nabiso et Prince David. Et maintenant on va s'abonner na chaîne ya frère Nabiso Prince David Maounou. Et album nae Bilaka est disponible na iTunes, na Spotify. Et donc c'est un bien aimé batobele ba ebié ba frère Kalawana ou ba imba ba ça banze momo ebele ou elendi sa bato banze momi bomona ba chanson populaire ndeko ayimba banze momo ebele na découvrir banze mbo mingi to lingaka ya kala tel que lobali loba moko ezanze mbo na ye, c'est lui qui a composé. Donc soutenons ses frères et tous abonnez à la chaîne YouTube Ezesika. Donc bon mon banzembo bon sepela nango bon partager et au sala bien makasi bon s'abonner voilà. Et puis
nzembo album ya frère na biso Christian Olonga ezoya na YouTube pour soutenir banzembo na ye déjà oyo atie et kosala bien makasi partager aussi hein? Voilà. Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ibele bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Mosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et Topé Bengangai pour la bobana numéro nanga ezala na réseaux sociaux donc Boya Ibele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele tokomisa nzambe elongo e bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon Psaume 133. Voilà. Donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça ba moment historique à ne pas rater. Et soki nzambe omi kokundola ba adorateur ya kala basali na nzambe ya kala o bato mokili bakoloba kino bango baza bato ya kala so nzambe omozongisa bango seke carence toza na carence ya ba vrai adorateur. Voilà toyebi biso nyonso komante eske nzambe utilisaka Papa Deningonde na nzela na ba adoration banzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya ebele tokumisa nzambe elongo na présence na ye bandeko soko opusani Bible elobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
tout, sans tout. ozali nzambe na bomoi papa, ozali nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe, mokote lokola yo nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tokomine la santu, lisekwana yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son nase métamorphosé, osimingo sambwe maladi na miso, olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe, ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa, alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko. mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango. yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu, mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo.